JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote mbote na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na confiance, merci na patience et fidélité oyo opesaka soda na bino ya mikili eloba Jean-Louis Lubandila tikaneka moko l'unique oyo nazalaka fierté ya communauté congolaise na kati ya mikili ya poto. Bandeko na ye kaka koyokisa bino ndenge tolobaka souvent que ngai soda ya poto nakoki kozala ennemi na yo te. Soki nazosala bémission ezalaka mpona bato oyo baza na bwania, bato oyo baza na cerveau, bato oyo baza na makanisi ya malamu, bato oyo baza mayele. Nalobi te ke congolais nyonso aza zoba, kasi na kati ya communauté oyo c'est vrai baillettré baza ebele. Bato mingi baleka na nzela ya ban de l'école te, yango ezokose biso lelo problème ti awa na poto. Babiso ba oyo basoda ya poto tobundi po tokóma oyo tokomi lelo. Eloko moko te euta likolo ekoi na se, mokanda ezalaki ya kobunda o lelo soda ya poto azwa mokanda pe akóma ndenge aza lelo. Ndenge mpe naza koteya na yo ndeko bunda ozwa mokanda, après ozwa mokanda esengaka mosala. Mokanda eza te so ozwi mokanda okevana na Congo, okei na obiyenga na Congo, okei na okolanda bafille ya Congo, bamito rouge. Ndeko na ngai prenez conscience. Naloba na bino na kati ya ba réseaux sociaux, na kati ya communauté, na ba YouTube oyo bato ya mitindo na mitindo bazali. C'est-à-dire que ba misusu baza wana kaka ba spectateurs, mais ba misusu baza wana bazolanda ba yoka oyo nini soda ya poto azoloba. Na yango na okila bino lelo boyoka ndeko oyo ayebi ngati ayebi soda ya poto te, amona soda ya poto te, mais akwei kaka par hasard na vidéo ya soda ya poto alandi ayoki azwi temps ya ko-observer ya ko-analyser lelo akoma kobenga nga ozwa ba nouvelle nanga et alobi makambo ezali mutuya ezali très capital, très important na lingai na yokisa bino tokabola yango bino na ngai. Ndeko oyo azaka lokola yo na ye kuna bozaka bino surtout obolandaka ba réseaux sociaux, kasi peut-être boza makanisi ndenge moko te. Na yango bana ke musika na kopesa na mbote na nga rapidement na ba oyo mikolo baza kokota mingi na chaîne azoya peut-être otala kaka mais na kosenga s'abonner massivement la chaîne na biso oyo eza ya biso na bino na mabota na bino chaîne na kombo ya JDK Mopa TV. Bandona c'est facile okoti kaka na YouTube obeti JDK Mopa TV o s'abonner ndenge ndeko na biso Blandine Pembe akoti ko s'abonner na pesi ba mbote belé nzambe apambola yo. Ndeko na ngai Dorothée Rapwabwa akoti ko s'abonner nzambe apambola yo. Billet l'image
autaki déjà pour s'abonner na na Centrafrique na Sud pardon na Afrique du Sud nzambe apambola yo ndeko na ngai pesi mbote na oyo atikaka nga te tous les jours aza wana na bacommentaire na ye namonaka Flori Mayamba bambote soki ozali sans oublier oza malamu ye mpe atikaka soda ya poto te epuis napesi Jeanne Dongi bambote esika ozali akobosana te Marie Rose Bombo. En tout cas, merci Nabino surtout Oyo, vous allez en ce moment pour ça dans les commentaires et puis je suis sûr et certain aussi vous s'abonner. Sorina nous saluons moté ndekonangai s'abonner et zanango au félé en tout cas pour s'abonner va foutre un bon moté. Na yeto solola makambu ya ba boania bato ya mayele baza komulanda ba analyse ba makambu to lobaka makambu soda puta lobaka en tout cas vraiment franchement vraiment naza na esengo na lingi to partager na bino masolo oyo. Anita Molembek, merci na ba conseil, merci na ba encouragement. Nayebi ke ozolanda soda ya poto. Toyo kananu ndeko na biso oyo makambu nini oyo alobi banzi ekosunga bino epele oyo boza na kati ya kidiba wana kati ya kolala wana kati ya ba rêve ozaka na mikili depuis oya mikili noyebaka te kozaka na poto yo kanisa kozaka noka na Congo parce que nzoto na yo ezaka na poto mais cerveau na yo etika na Congo tout simplement parce que ozo comprendre te moko komaki moko yaki yana ba réalité moko boye et senga intégration et senga makambo ebele oyo ozo comprendre te yango boyo kandeko na biso makambo nini alobi oyo ngai salinga vraiment bien makasi yango nabaki il faut to partager yango ensemble Tolanda. Merci, bonjour, puis merci. Ndeko na ngai, mwana mama na ngai. Jibika, kana bakisaka jibika mokonzi mobisi. Koza pe mokonzi mobebisa na yo. Jibika mokonzi mobisi. Vraiment na sujet na yo, oyo lobi pona banani ba il y a sans papier. En tout cas, en tout cas, 500%, bien 1000%, il y a accord, d'accord, vraiment, nayo. Mais je voulais ajouter ceci. Au moins, bateau, où il y a Potokala. Je vais battre Potokala, notamment, il y a posé mon prix. Il y a Poto Yakala, parce que déjà, le raisonnement n'a eu façon d'aborder ma cambouébélé, et puis la recherche, la connaissance aux arango, ils ont montré Poto Yakala, ils ont montré Poto Yakala. Parce que connaissance aux arango, ils ont battu l'heure, on a vu sur les années 80, donc, connaissance aux arango, bravo. En tout cas, vous allez aux amaïli, vous amaïli. Donc, nous avons pas. Alors, surtout dans les gens bêta, c'est des adébilos. Parce que, puisque nous arrivons à sans voix, nous avons la voix des sans voix. Concernant de ça, Mikanda, bateau baye sima. Parce que, puisque tant que Badari Goya, nous bataki comment il peut être l'équipe parce que tant que comme nous bandi Goyo a déjà un conseil à bateau il y a normal auto il y a kakuta leur wana abi auto izaka boy yo ndenge za boy faut ça aza musala so yo boy qui veut me kande koyi a dans ce qui nous classe formation et ça là on a l'air parce que dans l'air dans ce côté belé et bah ça la formation parce que la cop mais bah ça là on a pas mais en tout cas vous arrivez à trouver
na sens déjà écoute oyoka. Et puis là, moi, j'en ai 6 ans, les autres, na leur wana ndeti badekonso ya Congo Brazzaville bazalaki na maison baobenga mec maison d'étudiants congolais ya Brazzaville basomba yango bana président Yulu Fulbert biso bazaïro à l'époque ils font se retrouver là-bas c'est la place de la République ozoma ba 81 82 83 on a bien accueilli ba 83 ba Congolais ba moko za suba zaïro au yebele bazokina bangwana moto bazokende wana bana ya classe mozwango zomona donc Congolais Brazzaville na biso tozalaki elongo zomona alors eloko eko koma na biso même baloyenge ya sikoyo baloyenge à l'époque tozalaki na banede moko tozalaki na boite tozalaki na mwa tozalaki na nini na métron vert tozalaki na nini boite moko ya mikado tozalaki na timis tozalaki na nini na po rex wana ezalaki donc on appelaki bazaïro bazalaki bato mo bazalaki yango bakop baki na bango mais désormais c'était vraiment discipliné et puis matanga neti ezalaki kozala matanga ya zaïro ezalaki matanga ya zone te moto nyonso soki likambo ekwei matanga ya moto moko akufi place po ezali bien rare parce que tokomemi c'est normal mais tozalaki vraiment na bamoko moni omona pendant que moto moko akufi boye na mwa ke version de coiffure ezalaki mpona moto bazalaki na liste na ye korekolte babonga cotisation tozalaki sude mpe ezala ya mabe ti alors fleur moko ekoya sikoyo mpe bato ya vague ya bato ekoya sikoyo makambo mikanda oyo ndenge otobeta sika mingi wana bato bazoya nsima baza na tembe moko konetu balingi balakisa bango eloko te bayebi nyonso soki nde toyebi po tofa ezala boye neti biso bato yaka nde tokukana to bango konetu doki tembe moni epuis bamemi peut-être osolaki mopawe par John quand nous avons montré PPT depuis le week-end donc on va faire une quantité dans l'histoire et nous saluons encore mais bravo dans le même temps on a sauté pour tout pour dire que avant 2025 1000 abonnés au jour en tout cas on a banni bravo félicitations nous avons plus de 625 abonnés. Gloire à Dieu. Donc, la vie déjà vidéo à sous quand même pas 24 heures. Bravo. Et on dit que là, on va se remonter, et on a fait bien. En tout cas, vraiment, une bonne continuation et une bonne chose. Donc, Bandeko, où les alliés de bateau, ils vont apprécier l'émission sur les poteaux. Bateau, bana boigna. Pour la mère double, où il y a capitaine Viesouza, à Évreux, la Madeleine, bateau yosali va comprendre soda poto au banin. Nana ya katina ba réseaux sociaux, on a koya ko s'aventurier, on a koya ko mila kisaka ke longi na ngai, mamu na ngai, bae bangai, te ngai kuna na zate nzambe sai banga. Nana zo ne pa na bino pona ko sunga. Abanzi boyoki na o continuer quand même oyo ya ndeko na biso esika komaki la vidéo na ye raciste lobby voilà et puis même peut-être donc sur la ça soit bien moi le système de la qui na sedeni tabapili et que même mon moto so mesu masanga donc filo quoi qui ça et donc c'est pas mais bien moi au niveau de ça les gens sur le poteau ya Canada poteau année 80 c'était parce que
Mokezo qui a le moyen au Saranati. Ndenge na bien pour tous ces écoles, pour toutes ces écoles, notamment la France, nous autres alliés, les écoles, opportunités à libérer de Mama, surtout communication consommera, pour les alliés. Nous avons une expérience, moi déjà dans mon amour et pas na osala na la défense, nasala juste na défense wana. En ça, dans la concierge, la salle pendant plus de 30 ans, la salle a eu expérience et délai. Nous avons moins jeune, c'est quoi, on a eu 600 ans, dans un moins expérience. On est toujours raciste, mais surtout, vous avez vu communiquer, vous avez vu qu'on soit là. Tout le monde est raciste et lobby. Je n'ai qu'à apprécier le lobby. Bon, et donc, c'est ça, surtout, dans les amants, vous avez prochainement cette occasion, il y a développé. Et puis, le corps motozarananina, ça, la journaliste. Fléau, moi, ils allaient là, fléau, moi, tout négligé en gros, ils avaient des réseaux sociaux. Moi, il y a des réseaux sociaux, il y a des gens, où il y a toute la journée, les réseaux sociaux, Kazana Yese, Facebook, Kazana Yabani, amis virtuels. Au moins, on a dit toute la journée à salir la yé et l'autre texte. Il faut mettre là aussi. Et puis, moi, avec ça, on a appelé ça, au moins, on a sur les réseaux sociaux, beaucoup de amis ont une expérience que tout le monde a connue. Au moins, on a fini, on a 4850 amis. Et ces gens-là, vous allez remarquer, au moins, ah bon, tu n'as pas $20. Alors, ils sont tellement que dans des gens sont naïfs, au moins, $20. Au gros titre, $20. Sans se rendre compte que mon cours utilise $20 à 50, à 5000 amis. 5000 amis, on a $50 pour $20. Ceux qui n'ont moins, on a 300 000. 2000 amis, on en a combien? Ça la calcul. Mon tour, on dit que vous achetez, à vous foutre à peine d'abonner. À vous vivre, à bambou, donc, ça va me battre. Moi, il y avait une association qui a aidé un bâtiment virtuel, un bâtiment inconnu. Donc, le point la phobie était la mission dans un jour, c'était parce que il a besoin par un mois midi. Il y a un moment dans le mois, donc il y a pas fait, monsieur d'arriver même à temps, ils arrêtent trouvaille, donc, il y a des autres sols. Et tout sur le rapide. Au moins, on a quoi na téléphone. On a quoi na téléphone. On a quoi na téléphone. Et ma soeur, tout sur l'ango, ils ont envie pour l'embougater. Ils ont envie pour la coton pour la locumia. Ils ont blombé à inutile. Et là, on a faux couper l'Arabie sous société. Et moi, on va vendre par les réseaux sociaux, dans le train, dans ces distracts, dans la vanille. On a des arandings, des suizarati. J'ai envoyé plus de choses tourner dans un rond-point, dans la futilité, dans le logo, la musique, il y a un petit valeur, le logo, il y a Kusoba, ma finga, tout ça, tourner dans le rond. Et là, on a dit qu'on a dit, là, il y a un jour, c'était. Et puis, vous allez remarquer que, l'utilisation et comment tiens la communauté dans le biseau. Les longs gars, tout ça, moi, l'homme, soit frère, l'homme, qui ne musique, ça passe. Lobby et Banzaninga n'a que ça, là, l'utilisation et comment tiens avec l'église dans le domaine d'union. C'est très rarement la peine que va congolais, moi, baza, souci. Parce que tout le monde, il y a souci. Donc, moi, c'était dans ma bête, en tout cas, celle où vous avez crédible à vos sons, ça vous a les aïeux. Où vous avez vraiment un ultra beau bondi.
Merci, mon maman. Bandeko boyoki ndeko yo abengi ngai mwana mama na ngai amonanga te ayebi nga te oyo ezali bato oyo baza na bwania ezali bato oyo baocomprendre oyo baya poto peut-être kala bato ya kala na poto boyoki ye parce que atangi baplace oyo oyo yo na ye kuna peut-être boyebi te alobi place bacongolais ya Brazzaville bazalaki kokende souvent baki na eloko na bango bakobenga la Mecque anda kobenga yango la Mecque maison des étudiants congolaises enfin maison des étudiants congolais olibisa ngai la Mecque bao bayebi parce que yo oyebi na ona te mais oya osalaka tetu oyaka koloba Mecque ezalaki bao bayebi ezalaki na place de la République yo oyebi nano te maison des étudiants congolais ezalaki bacongolais à Brazzaville mais bacongolais à Kinshasa c'est-à-dire à l'époque les Aïrois anaye kokende kuna baniarkos Sisi Selenge, Americano, Jackson, pauvre Jackson, Aki Belé, Koko Waya, ok, de la place wana na la Mecque. Aki Belé, poto ya kala. Et puis, nous avons besoin de le sous la place Mikado ezalaki na Anvers ezalaki sorte discothèque leo wana makambo banganda ezalaka te Mikado na Anvers wana bato bakokende na bango kolekisa leo na bango komela mwa moke komela eza lokola yaki komela ya lelo te komela ya lelo eza komela bacongolais excès ya masanga na ba bouteille nyonso bakoma consommer avec modération mais ba congolais consomme na éviter omela oyo so eza nini eza kindoki na yango bandeko na kemusika te kuna lingi vidéo oyo bato mingi balanda yango parce que makambo ndeko alobi eza motuya alors olanda lisusu nini oyo alobaki parce que nda eza koinspire nga trop ekoinspire koyoka bato mayele bakolanda soda ya poto na kanisaka nde nalobaka boye nalobaka na bato ya maboma nalobaka na bamur nalobaka na bato oyo vraiment mito esalaka sulu te me bato mayele bazali oyo baza kolanda bafrédéric nsumbu baza wana balandaka bato mayele bavi nanga tomski na nkazi baza wana balandaka bato mayele baza ebele bato mayele oyo bakolanda toyoka lisusu ndeko na biso kaka oyo esatikela ngai. Bonjour, Soda Poto. Bongande Gonayo, Féroce. On a un message vraiment assez belli. Et puis, les lots sous tout on t'a la émission Nayo. Vraiment, c'est belli toute la famille. En tout cas, merci. Continuez, mon sala Nayo. Nous allons comme saler là-haut, notamment nous allons inciter peuple Nayo, surtout dans Nzela Yanin. Nzela ya mosala et puis kozala kolanda une certaine discipline ndenge tozali kokuta mpe na babuku oyo eza na baprincipe eza na mibeko eza na rythme nango ndenge ezalelaka mais antoka eloko nasepeli lisusu namoni mpendake yo ndenge ozali mpenza oza vraiment mwana poto ndenge nga naligelelaka poto yango ezalela ezali ndenge yo ozaleli wana donc oza vraiment vrai soldat mpenza ya poto makombo wana
ekoki na yo nde oza kokebisa oyo bandeko mosusu baza nano sans papier bon kombo wana mpo yaka na français mpo otalaka mpe na français bonga abe yango mingi ondolopapi donc sans papier wana mwana ya kikongo ondolopapi donc bato wana kokebisaka bango surtout ndenge yo nyonso okebisano bango banguma outi nganda mondeli na libanda olambwe boswani obundi mpo makambo ngo ezali babundaka babundaka mingi mpo baza kanda ozomona donc vraiment eloko mpenza etushenga mingi ezali ndenge olamukaka na yo ntongo oke mosala ndakisa wana vraiment mingi balanda ngo balanda bongo motu meme nazwi na ye mpenza oyo mikanda te sikoyo bakope bisala kuta efungwana ye moko ya mwana poto oyebi bakope bisala efungwana donc esite bango vraiment bakendeke na banini makambo oyo yalaika ya kala toza komona yaba bien coiffé ezalaki nango babuzo bapo tomona makambo ngo ndenge ebandaka ozomona osape banini babanale bamiziki wana eyeba nini tutu eza nango babetiza bien coiffé, bien rasé, bien sala pour l'antisomi, bien fini, mais vous tirez en a bioté. Vous tirez en a bioté. Alors, on va saper, on va saper, on va beaucoup de saga, soit. Oui, c'était pas un bien ça là-bas, ça la haute couture, pas tant là, qui là, si on a la mode. Hein? Il y a un beaucoup de saper, beaucoup de monde à mode. Moni eloko wana eza eloko moko eza bon eza mawa mingi bon nzambe apambola yo ocontinue émission ndenge oza osalela vraiment on aura l'occasion vraiment ya kosolola vraiment merci beaucoup mon frère nzambe apambola yo ainsi que ta famille ciao ciao. bandeko boyoki nzambe apambola soda ya poto oyo naza na likambo na yo te na problème na yo te na kozalaka mpe ennemi na yo te nazwi kaka koloba na bato oyo baza na bwania oyo baza na posa ya kocomprendre ndenge mokili etambola ndeko na biso nkombo na ye Féroce Lomeka afandi na Paris Défense na 92 na département ya Hauts-de-Seine yo mutapoto ya kala moyebaka te oyeba na bino ba département na bino te nayebisaka bino souvent que ozwaka conscience ya koyebaka place ovandi nalingi na rappele ka mwa moke mpo ndeko moko na ngai soda ya poto rappelaka biso yango mpo toyebaka mpo c'est vrai que tozali kobunga nzela makasi bato bavandi na département ya Seine-Saint-Denis oyebaka ke oza na 93 na 93 ba oyo bavandi na 94 c'est-à-dire que na 94 département 94 babengango Val-de-Marne voilà toza na baville lokola na kati ya 95 na Val d'Oise Argenteuil epai ya Maître Alain Lyon na 95 la ville des Ébélés. Dans le département, il y a 77. Na Seine-et-Marne. 77 na Seine-et-Marne. Et puis, il y a papa Jean-Pierre Mavakala na Savigny le Temple. Nous avons Nandi, nous avons Mpanji Wanakaka. Et puis, il y a maman Nabiso, maman Caro Ngoy. La ville des Ébélés. Et puis, tout dans le département, il y a Essonne. Na 91 on a tout ça il y a Arpajon tout ça na Bretigny-sur-Orge tout ça na Corbeil-Essonnes tout ça na Grigny tout ça na Évry-Courcouronne tout ça na Juvisy-sur-Orge
La ville est belée. La ville est belée. Où ils ont un département à Essonne, en 91. Je rappelle le département des Yvelines, en 78. Et pas il y a, papa n'a vu ça, André Mumpaka, na Mantes-la-Ville. Je rappelle na Mantes-la-Jolie, en 78. Nous avons la ville est belée, nakati à 78. Nous avons à Poissy, nous avons la ville est belée, la ville est belée, où il faut boyer baka, département na bino. C'est-à-dire, ceux qui ont dit que Chéri Paul Namerbo, avant d'aller à Chartres. Chartres, n'a eu déjà dans le département 28, na Eure-et-Loire. Ceux qui ont dit que Maman Mishka, avant d'aller à Tours, n'a eu déjà que Tours est dans 37, dans le département 37, na Indre-et-Loire. Ceux qui ont dit que Nabi Chikito Moutab, avant d'aller à Rennes, n'a eu déjà que Rennes est dans le département 35, na Ille-Vilaine, l'Ille-Vilaine. Ceux qui ont dit que, voilà, il y a un médard qui tend avant d'aller à Épinay-sur-Seine en 93. Il y a un médard qui 93 dans Épinay-sur-Seine, et ça, dans le département, il y a Saint-Denis. Il y a d'Alliance Mbabou. Patois Kalana Mikili, il y a d'Alliance Mbabou, Mikili, il y a un médard qui tend, il y a d'Alliance Mbabou, dans Sévran, en 93, dans Saint-Denis. Il y a Milo Milex, les Canadiens, avant dit, dans le Canada, en ce moment, avant d'appeler na Poto, na Paris, Patois Kala, les anciens, il y a Poto. Cléo Madera Moukamina, la génération Nabiso, avant dit en 92, le département Hauts-de-Seine, dans la commune Cambro, avant dit la défense, en 92, dans Hauts-de-Seine, voisin il y a Papa Nabiso, Eros Lomeka. Alors, bandi konanga ina osuka nanga awa neka bobio kabile moko que voilà, tant on a yaka koloba na yaka koloba. Pour une raison, kaka doit changer. C'est-à-dire que tout thème n'a pas anti-valeur. Tout thème n'a pas qui t'es-tu. Tout thème n'a pas m'as-tu vu, matalana. Tout thème n'a pas busoba. C'est-à-dire que ce qu'on yébite linga o yeba, linga o yoka. Biso quand tu as dit poto to yoka va venir parce que kutara a na poto, va venir ditomene, va venir Jean Badra, kutara bazaki ebele tokuta na poto vie bokechu bonga bonga bazaki ebele awa tokuta na poto awa to yoka bango nde bakoloba to yoka bango ba China Congolo Chali yanchi Congolo na Liverpool lelo na Angleterre to bato baze ebele oyo to ndeko yoka tanto toki poto kasi bino obo ya kuta biso lelo boya na kiti mo boye oya na ba mwa ba logique mo boye ke voilà yoza mwana kin bon respect ba mikolo za souté. Respect ba yaya eza sauté. Ngana zala soki ndenge nini ozaka mokolo na ngai ba maître Hilaire a ole grand na 1 an 2 ans zaka ba yaya. Ave na ngai JP Mpaka na Bundes na za ba yaya. Yo linko ndimate. Tout ça na bolo. Alors pasteur Gilles Bodibanza na Caroline du Nord, Bambote Sozali, pesela ngai ya Guibert Dibanza le monument ya Caroline du Nord, Bambote Bele, bisu na mama Zene. Abosani pete oyangai Rose Dibanza na musuni na Chiko Kanyeba kata États-Unis d'Amérique apesi Kati Siamondele obokisa soda ya poto Kati Siamondele en tout cas ba bisu na kata States États-Unis d'Amérique et puis na ko sukisa na ngai epa ya Gérer Lubaki na mama Louise na Bruxelles. Mbote na biso joyeuse fête de fin d'année, bonne fête, bonne année 2025. Yaboye. Et Zalati. Allez, ciao, ciao, au revoir. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.